Kinshasa Congo Brazzaville na bike bozali ebena ba poste télévision na bino pona kolanda magazine na bino mbonda ekolo oyo pesa kabino ba information kitoko oyo ko kambema epa ya mwana mboka Alain Dewa. Tofongo la journée na biso bebake FRDC bazali ko sala ba effort nyonso ba récupérer esika nyonso ba MV3 bazali ko menacer biso. Bon na reportage oyo Alain Dewa. Et ça dit déjà 4 jours ya bitumba makasi oyo basoda na biso ya FRDC baza ko bunda contre ba terroriste ya M23 oyo déjà 3 mois bakangi cité ya Bunagana cité stratégique ya RDC pe bamboka ebele oyo eza la frontière na Uganda na est ya RDC. Selon colonel Njike Kayiko, porte-parole ya opération militaire ya Nord Kivu, alobi ke ba terroriste M23 oyo ba Rwandais baza ko soutenir FRDC aza ko bebisa ba stratégie na bango nyonso oyo baza ko luka ko sala. Kutu ennemi amekaki ko attaquer position FRDC oyo na Tamugenga ti dimanche, mais FRDC toujours très fort pour la kolonga bango. Bandeko ya société civile locale Force Vive ya Nyiragongo na territoire ya Rutshuru ba confirmer que ba terroriste M23 baza déjà na position de faiblesse. Kutu ba komi ko luka ko batama na territoire ya Rutshuru suite à ba bombardement ya FRDC. Yango bandeko société civile ba sengi la population baza vraiment vigilant na tango M23 a komi na état de faiblesse liboso ya FRDC oyo baza ko beta bango na bisika nyonso ya front na territoire ya Rutshuru. Ba rebelle komi ko kima pe ko luka ko batama à partir ya secteur ya Mikeno po ba déstabiliser Rutshuru na nzela ya groupement ya Kibumba à quelques kilomètres ya ville ya Goma wapi esika bakangaki 4 éléments ya ba rebelle neti Mese Bondeza Gadi na Izabikoba Emmanuel na village ya Rutovu pe Rulimba na nzela ya Mwaro. Yango société civile asengi pe na ba autorité militaire ba renforcer surveillance ba paza ba éléments partout na région wana. Esengeli boye bake zone wana eza victime ya ba désordre mingi po ba clandestin ya ba pays voisins ba mesala ko sala ba commerce frauduleux en complicité na ba agent de sécurité pe na ba Rwandais à partir ya ba borne 11, 12, 13, 15 etc. Pe na bord ya ndenge na ndenge. Yango nde eza ko sala mabe makasi po na sécurité ya Nord Kivu, spécialement na ville ya Goma, na territoire ya Nyiragongo pe Masisi. Yango esengi ko soutenir FRDC na bitumba oyo ya makasi, ba continue yango po na ko récupérer bisika nyonso ba terroriste M23 bazali. Na bitumba oyo ya makasi ya dimanche, armée akangi quelques éléments ya M23 na front, pe population économique kima po na ko banga bitumba surtout kuna na Rutshuru. Les affaires oyo ezo à suivre peut être ba bonne chance na FRDC po balonga bitumba oyo de manière que ba territoire surtout ya Congo pe bisika surtout kwa Congolais bazali ba ko vivre na kimia biso awa kaka to betisi mbonda ba sinistre ya kwa muntu o bazali na maluku bazali ko senga l'état akota likambo na bango bolanda alede wande azalaki na bilili. Likambo ya basinistre to pe bandeko na biso oto yebiki bakima ki bitumba kuna na kata kwa mutu mingi batoneli awa na commune ya Maluku epa ya mwana mboka Jacques epia na Munzeli so banzambe bourgmestre le plus compétent kaka ndi boza komona bandeko baza ko vivre na ba état moko ya pasi malgré bourgmestre sa ko soutenir bango mais le boko moko akokate yango bandeko balobi beta ba monaki caméra na biso ya mbonda ekolo bengo to uti pona bitumba wana ko ba ma biso na bana mikena biso ba mikolo biloko bazo boto la biso biloko taka na kasi to la libanda banda ko batumbi miloko yoto tika ko moye zata wana ko la awa dola wana ko na posa na bana azula biso na makambo to zana vraiment tokimi bitumba oyo yeli biso totiki bazamba na biso tosombaki tozosufrir na mabele ya mekwawa avec Maluku tozali na bisika te ya kovanda tozokela tozana bana oyo totangisaka mais mo totangisa bango ezali te vie na biso ebebi makambo se bebi yango tosengi na bino l'état gouvernement vraiment yokela biso mawa toperde nyonso bazamba misanzi toperde oyo yokela biso mawa soki bokolukela biso nini moye ya kovanda tozoluka bisika ya kovanda tozola na bandako ya bato tozana bisika tozosufrir notable ya territoire ya Kwamutu. En tout cas, Toyoka qui kolela ba mama, on peut pas croiser les mains au cri de détresse de la population. Yango tokoma kia wa lelo, Toyoka qui ministre national de la affaires sociales, akokoma na bureau ya bourgmestre Maluku. Biso pe lokwa ba notable tokonga ki maboko te. Yango toyaki. Toyoki au ministre à lobby, mais eloko to sengi na gouvernement bazwa makambo au sérieux puisque bana bazo souffrir bana musu baza na bazamba nanu babimite awa tozoko mono baza déjà na kati ya commune na Maluku mais nazo profiter ko lobakeza na basuso baza na zamba to sepeli mingi na acte oyo ministre asali et puis
makambo ya yebisi biso puisque tozalaki na ye toyoki oyo alobi tozali sûr ke akoassiste bango epi nyonso ekoleka na kimia wana mona yango te elo naza libota monene nalobaka lokola boyo nyonso tu balibotola nga ata papa na bino balibotola nga je suis avec 28 enfants 28 enfants naboti bango nakoli nazwi bakololo bakoko tala lelo nakomi babenga nga refuse na babana na nga nyonso foko bazawa ya libota yanga mpona koniye bango te balibotala nga tukutila question kwa mutu awa tokosenga kaka na bakonzi ya mboka surtout mingi ba ONG oyo emesala koluka bambongo partout ba ONG bima ebele ba ONG mingi toyebata bakombo nango te ebima kaka so yoki likambo ekwei ntango yango oyo mpo bilanga malamu ya kosunga bango oyo awa baye kovanda na maluku esengeli kosunga bango kopesa bango kolia to mpe komele botika charge kaka te mpe babugumasa ye moko polo boko moko akoka te susi ya bimo boyoki ndenge balobi liboso ya mbonda ekolo Jacques Impiana Bougumese ya Maluku a rassuré ba sinistre oya kwa muntu o bazali na Maluku pour na prise en charge na bango bolanda Alain Dewa azaki na reportage. mwana mboka Jacques Impiana Munze oyo azali bourgmestre ya Maluku ye alobi akotika jamais bandeko basinistre oyo bautaki na kwa mutu kaka ndenge boza komona bandeko batelemi bauti kolela likambo oyo etali pasi ekotaki bango kolela kwa mutu mpe ndenge baye kose retrouve ana komi na Maluku kasi mwana mboka Jacques Impiana Munze abazali toujours korasire bango ke akotika bango te na moki aza kozwa aza kokabola na bango de manière ke bandeko oyo bakokozala kimia ti leta akotia bango maboko na ndenge esengeli boyoka bino mbongo ndenge abetaki mbonda liboso ya kamera na biso ndongwana na niveau ya komi na Maluku en soi commune Maluku eza commune utakala bato bayiba eza commune la calme mais sauf que ba incivique ba ba uti na niveau ya kwa mutu koluka kokotsa mabe na kata commune Maluku mais pona mokolo ya lelo samedi toza surpris ya komona ministre Mutinga ya affaires sociales aye pona koyeba kozwa ba disposition to kozwa vis-à-vis ya ba biloko ezoleka na niveau ya commune Maluku mais toza na espoir il y a sécurité à Maluku et que tout ça va se marcher dans le calme. Maluku, bien que la porte d'entrée, il y a ville à Kinshasa, donc à l'instant, ma force est beaucoup plus placée dans le niveau plateau de Bateke pour nous faire paix et que mon boulot est à la tête, yini ba kotate, ba dongolomi su ba kotate. En tout cas, nous avons assuré bakonzi ya mboka eke calme kozali et puis calme kozala mabe koyata tokosenga kaka na mwana mboka Jacques Impiana Munze bourgmestre Maluku continue toujours kosala bolamu papa po bolabu epolaka te aza kosala basaka bandeko na nzambe ya likolo mpe leta aza komona yo tobeti kaka mbonda. Honorable vice-gouverneur ya ville ya Kinshasa Jekoko Mulumba asalaki mama na salongo dimanche bolanda reportage oyo na bokasi ya Alain Dewa. Na mokolo ya dimanche Gérard Jekoko Mulumba gouverneur ya ville ya Kinshasa atelemisaki bandeko surtout ya Kingabwa pour kolakisa bango ke amemelaki bango évangile ya Kin Bopeto pe zéro épave bango banani bango bandeko esika moko avandi parce que balobaka prophétie topé matin balamu e bandaka na siko zali le monde boza komona mokolo ya dimanche Gérard Jekoko Mulumba vice gouverneur ya ville ya Kinshasa akitisaki équipe na mobimba assainissement pour koluka kolongola ba épave nyonso topé basate surtout ezali kati ya Kingabwa bakamataki route Kulumba mobimba balongolaki ba épave balongolaki salité asaki ba kirage na ba caniveau pe akabola ki susu ba tonneau de manière que ba mama ba kocha ba poubelle na bango na bisika oyo esengeli kande ba bozo komona kata ba image oyo ezala ka boye esengeli ko teya d'abord zéro épave pe Kin Bopeto na esika ozali parce que évangile wana yako eza ko tambwisa makati ya Kinshasa mobimba ba commune surtout asi ba commune de vigilant ba yebike soki asala mutu kana eza malamu te pe to e baby il faut alongola yango parce que Gérard Jekoko Mulumba vice gouverneur Kinshasa alobi ba épave wana eza ko créer ba insécurité bisika to ba kino bazali il faut ko peto la Kinshasa ko comme ça Kinshasa peto de manière que engenga ezonga Kinshasa ya kala yako toza kosenga ba bourgmestre tu bisika bozali bokoka kobongisa ba commune na bino bokoka kokomisa ngo propre bokoka ko assainir elongo na opération Kin Bopeto de manière que ekoma kimia mwana mboka Chevel Wetungani o azali proche ya mwana mboka Gérard Jekoko Mulumba atalisaki boye liboso ya kamera ya mbunda ekolo ba moboti malamu ezali abetaka fimbo na bana ye yana tuna na population soki ba électeur ne moko azo serrer boye pona ba commune mususu ezande nini. En tout cas, toujours pour aimer et ça les laïcs, attaque vice-gouverneur de la ville-province à Kinshasa, à sa vision, angle, c'est ce qui ça, mais il faut tout accompagner, toi, on a ma volonté, malamou,
biso population quinois et quinoise en général pour l'avancement et réussite ya misalo. Voilà, lelo bakoloba que non, je vais le Moulumba, Gérald Jeko Moulumba a corrompre na mbongo et pour na mbongo te. Na a convaincre ngai na misala na yi. Azaki force moko non exploitée ya jeunesse congolaise. Lelo to moni yango sikoyo tango ba pesi confiance na ville tala bilembo. Mais malgré mandeza muke na mandeza muke wana bana Kinshasa toko sepela na mbongo te toko sepela na misala o azosala azongisa Kinshasa na identité nango de biso bilombe Kinshasa tolingi veste na cravate air nyonso et puis les sous la zo senga na police en tout cas police pour faciliter les tâches police de vous allez ba porte malheur ya salité la ville province ya Kinshasa. Police a comment oteka salongo, police a comment oteka mesa, police a comment oteka espace, police a comment oteka garage. Donc des ordres de notre ville à Kinshasa, police n'a allé à l'hôtel. Il y a au soutenir sur aux la ville province à Kinshasa. Awa tokosenga lokola évangile ekomi ko tema tina esika moko avandi mona na Kinshasa siko zali yo moko yebandeni ya komibatela de manière que oh baboto nga motuka ba mako na fourrière tango yango longola be pa volant so yoko na misa famille na miloko ko vanda po Gérard Jeko Moulumba alobi Kinshasa esengeli engenga ezonga Kinshasa label to beti sika mbonda pona qualité pona phénomène kulu na boyeba ke maître Bob Gegombe a pesi ba stratégie pour na qualité na yango polanda. Bon, moi j'espère qu'il y a un problème où Italie, les lobes, jeunes, comme la Bombay, comme la Kikuluna, responsabilités à partager. Et à partager pourquoi les lots, parents, pas en part na bango la responsabilité, mais aussi gouvernement pas en part na responsabilité. Pour les lots, jeunes, bazo uta na banda ko eza na parents. Papa na maman bazali, moi na bimi libanda ke ko sala makambwana. Et alors que n'importe na biso ezalaki ke moi na soko bimi libanda ba parents bazolandela yo même conduite na libanda mais lelo c'est comme si ba parents lelo basali abandon il y a responsabilité na bango yango eza ko traîner bana mingi na balabala lelo bolingo ya entre ba parents na bana eza lisusu te concordance eza te bana bakomi teti vers ba parents pe bazali suna bolingo bana te biloko wana ezosala ke mboka moyen ba jeune ba s'épanouir ezate mais aussi gouvernement charge wana ifalaki etikala maboko na ye mais ye pe lelo asali abandon ya ba responsabilité na ye moi na ko interpeller beaucoup plus gouverneur de la ville a interpeller nous les jeunes ba vrai quinois ba expert ya na matière wana po biso yo yebi ndeko journée to sali na ba stade po na luka kimia ba makambo wana nyonso ba luka ba expert na ba quartier bato ba yebi jeunesse à quartier. Tout travailler na ba chef de riz, tout travailler na ba chef du quartier, c'est alors que tu as solution il y a phénomène wana. Pour les lots qui l'état s'imposer na ba chef du quartier, ba chef de riz, to koye ba place nini mwana na ya bombe avanda ka place nini mwana kuluna vanda ka bimela na porta nani aza mwana nani. Tant que tu as biloko wana ndeko pesa biso solution à ko réussir na likambo. Mais tant que l'état congolais a zoné ba dispositif wana te yango zomona phénomène eza ko s'accroître pour moi na palais a commis brigand a commis un civique libanda pa kuti autorité de l'état ezate a rosala ni a rosala makambo nyonso ba rosala donc responsabilité eza partager les journalistes. Tele Mukwanga bourgmestre ya commune ya Ngaba asembola ki salongo samedi bolanda reportage oyo na bokasa Meshak Panzu. Atambolaki lokola Yesu likolo ya mpunda na Yerusalem. Yenani Tele Mukwanga le premier Moulumba baza ko kumbela na kati ya ville ya Kinshasa. Tele Mukwanga abandi ko tambola bandoko pwenga bati ko kitala commune ya Ngaba. Zela na route université. Kolongola be ko buka ba kiosque nyoso tu o batonga na ba norme te parce que alobi ezali respect edit 003 pe edit 005. Abalola ki be ba mituka o ezati te. Oyo mwana mboka Gérard Jeko Moulumba vice gouverneur alobi il faut ko dégager ba épave surtout ezanga ntina na kati ya ville province ya Kinshasa. Mais la passe peut y a difficulté c'est que mais pas ko balola et sengi na mwana mboka Gérard Jeko Moulumba na cadre edit 003 continue na mituka e sengi ko dégager pe ko kelongo ko boka na ba fourrière tala de Tele Mukwanga ko sala musala na motoki nyonso na passe nyonso tout kaka pole ko respecter mibeko ya ba konzi ya mboka ya Kinshasa la sima masolo na kati ya musala ko sala
bakonzi ya aseko mpe basepelaki na mwana mboka tele mokonga mpo balobi ye nde azokopesa bango kimia, ye nde azopesa bango posibilité ya kosala skili bopeto na ndenge esengeli. Bango mpe bakombaki elongo na ye kaka mpo na cadre ya korespecte maloba ya bakonzi ya ville ya Kinshasa. Toyoka ndenge mwana mboka alobaki na nsima ya mikro na biso ya mbondo ya ekolo. Chef de l'État, la vision na ye Kini Bopeto avec le gouverneur de la ville Chantini Ngobela na soutien na biso beaucoup ça ya ngaba tele mukwangu oyo aseko de soutenir ye na cadre ya Kini Bopeto stabilité da toujours samedi nyoto toza ko comprendre beaucoup ça ya ngaba alingi Bopeto yango biso be aseko de la lutte. La loi est dire mais c'est la loi. Mobeko ekoti calendrier Mobeko. Conformément à EDI 003, Oyo, gouverneur de la ville de Kinshasa, a signé qui pour la ville de Kinshasa, Nantina Makambo Italie, Bompeto, Tokin Bompeto, Biso Babougoumès, surtout Ngai étant que Bougoumès a commis Nangaba, Nazobundu Nakoti Ango et comme solo. Solo Yango, Yomoni Yango. Naina pesa merci. Que na comment comprendre sikoyo que population a comment comprendre malembe et sengeli que to bongisa commune na biso Yangaba. Yami balé. Nazo remercier d'abord association ayeko rejoindre biso association Aseko Yangaba. Na yeko remercier du sous conseil communal ya jeunesse Yangaba. Basangani na brigade d'assainissement Yangaba et la police vraiment yomoko senti. Toujours soutenir opération il y a zéro épave. Dans la lobby, la loi est dit mais c'est la loi. Le gouverneur de la ville de Kinshasa Chantini Ngobela a pesi mebeko pe vice-gouverneur Zekoko yepe aye du sous na mo pepe mususu ayako sangana na mo congénaye Chantini Ngobela notre gouverneur et biso nyonso pe to yambi yango et yango yozomona na terrain que tolingi ke commune ezala propre. Ezalaka boye mwana mboka tele mukwanga le bourgmestre le plus compétent oya kangi masolo ya ngaba alobi ke ye akotika kama masolo Kini Bopeto mukolo mwana Yesu akoya po alobi Kisasa esengeli kaka na ba bourgmestre baza compétent o bakimaka ba bureau o balula climatiseur te basala misala Jacqueline Ngobila mbaka pe mwana mboka Gérard Joko Mulumba botala ba bourgmestre ka batele mukwanga so bazali 3 4 5 dans la ville ya Kinshasa ekongenga ekolata robe nango ya sika tele mukwanga tobeteli yo mbunda ala kati ya mbondo ekolo magazine d'actualité et mon ami Kini Bopeto elekaki kitoko na commune ya Maluku bolanda bana Maluku batimbela femene ya Kini Bopeto aladewa azalaki wana bolanda reportage oyo na likambo etali Kini Bopeto na commune ya Maluku kuna bazonga kasima te pe mwana mboka Jacques et piana munzeli so banzambe ye atelema na bopikiliki pe bokundo banzoto polo kolongola salite pe bosoto la kati ya commune ya Maluku kaka ninga lobaka tango surtout Maluku ezaka na mopepe moko ya bio na lobandela ngo 3 fois bio po bana surtout Maluku basi bayeba que chaque jour esengeli kolongola salite kolongola bosoto kongengisa Maluku parce que kuna balingaka toujours Bopeto ezala kaka ndenge boza komona na ba image bango moko kutu bourgmestre azali côté mususu mais tala population de babesala ko sangana comme d'habitude ba kombola ki bisikeli surtout ba balabala na ba babala minene to ba babala mike ba mama pe te mibali bazaka toujours présent pour répondre appel ya bourgmestre basi bayeba que chaque samedi Kini Bopeto ezala déjà évangile na bango no ngana mwana nte pongani aza salongo na bimaka chaque tongo na papa moko ya Maluku na bimaka chaque tongo na idéologie ya bourgmestre na biso ne basaka Kini propre ngana bimaka na salaka na mwana tambongo te tomona biso na kati ya commune na Maluku pona Kini Bopeto vraiment yango eza na makila chaque samedi déjà na 5h déjà mutu nyonso azalaka na état d'alerte donc lelo penza journée ya lelo toza vraiment motivé tozomona ti omona bana baya kolanda biso boye donc na bana ba mama bilenge basi pe mibali bango tout bakotika na be wana donc population ozomona balela tellement bourgmestre na bango Jacques Munze po ye moko azalaka nanu omniprésent donc na minute oyo aza mpenza en plein salongo donc yango ozomona ke motivation wana lokola ye moko chef atiaka loboko na pati mpona kosala salongo yango omoni population na ye na nsima batelemaka déjà chaque jour chaque samedi po baya kosala salongo na commune ya Maluku tozalaka mutu ya mutu te tokabwana te tozalaka bomoko
toza na structure moko ya maluku bomoko bourgmestre na biso Jacques Mundie empiana en tout cas asangisaka biso tozalaka moko totikala kozala jamais ya kokabwana et puis kini bopeto tosala yango sur intérêt te ke oyo bato ya songolo bato ya pakala soko otambusi caméra okomona toza ba différentes sortes ya bato donc ya ba quartier na quartier toza kosangana mpona koapproprier nani commune na biso en tout cas tosalaka yango d'abord mpona intérêt ya santé na biso moko nanu po tolinga toujours commune na biso ezala propre et puis ba santé na biso toujours ezala bien esala zuwa te na bino babourgmestre oyo bomesala kolala bapongi edit 003 pe edit 005 ezali wana mpona kobikisa bino babourgmestre bokosala misala ndenge esengeli boyeba kosanctionne boyeba koamboite bapa ya mwana mboka Jacques Epiana Munze bino bomoli population chaque samedi pe chaque jour bamessage ya kosala kini bopeto po ekoma déjà idéologie na bango boyende esali bien makasi mwana mboka Jacques Epiana kende liboso pe tobetisika mbonda Pasteur Justin Moulanda na commune ya Bumbu asalaki mobange na culte ya lobi na église Christ Sauveur bolanda reportage oyo ya Luki Gilo. Liloba nzambe esengeli ete ya malaba norme ndeti awa tozali na église de Christ Sauveur ezwami na avenue Madimba esika owapi Pasteur Justin Moulamba azali kokamba kiti ya mokolo ya dimanche elekaki kitoko makasi botala balouange botala prière ya malonga tango tokotaki na mateya alobelaki mingi na teme oyo quand il saisira elekaki kitoko makasi bana na nzambe ba bénéficiaki ba part na bango bonde zalaka Pasteur JC azangi maloba te na micro na biso la pesi bana nzambe nyonso mbote église corps de Christ nyonso mbote basala nzambe biso ezali église Christ Sauveur en sigle eza ECS tozwami na commune ya Bumbu avenue Madimba numéro 110 oza na sosa okoti 3e parcelle sosa dirmani message alelo ndenge olobi toteyaki mateya moko ezalaki ntango molimo esimbaka moto tozalaki na mokanda na 1 Samuel chapitre na yango 10 tobandaki yango banda na verset 5 toketaki ti na verset 9 d'autres termes alingaka aloba nini to nini oyo nzambe alingaka aloba na bana nzambe alingaka aloba bana nzambe ke ntango motu molimo nzambe ekotaka kati na ye etransformaka ye c'est-à-dire motu aza molimo nzambe vie ya motu wana il faut ebika délivrance il faut ebika miracle il faut ebika vie ya changement tokosinga na bana na nzambe bajeya bapasteur ya boye na Kinshasa bazalaka lisusu mingi te Pasteur Justin Moulanda tenga liloba ya nzambe bana nzambe bongola mitema ekosala kitoko makasi elanga ya kolona yango obongola motema bongola bapoche okabaki na bakabane église nde yango yo mama mami abelisa mwana bamvula ebele azwa lisungi te azosenga lisungi na bato mitema ya mabosunga ye bolanda reportage oyo omesana kobebisa mbongo na kokaba mingi na baba to pe moto ya motema malamu oyo amesana kopesa mbongo na badime na baeglise to pe mpona kosunga kosalisa bato na bahôpitaux partout tala elanga malamu ya kolonda oyo nzambe azokokanisa mpona kopesa yo ya mingi koleka yango oyo mama mami oyo bozali komona mama azali kovivre na vie moko ya difficulté impossible na niveau moko okoloba te kaka ndenge boza komona abelisa mwana na méningite depuis abotama ye moko pe azali lisusu diabétique pasi ekanga mama o même esika kovanda ezali te lelo oyo devant caméra ya mbonda ekolo mama mami aleli ngai mama mami nabengi bino mpo naza na pasi naza na mwana oyo abotama na méningite aza mwana ndeko nanga depuis 2006 bakufaka na bamobundu ezala na este wana na mama na ye nga nde natikala kobokola mwana ntango nazalaka makasi nazoluka na bandeki kobokola mwana nazomema ye na kine nde akomaki kovanda me ntango nga moko mpe nakomi maladive makoki eza lisusu te komema ye na kine nga mpe libumu ekoma bambeli baopération nakoma mpe diabétique bakisi yango nazwaka naza esu na makasi te yango nazosenga lisungi na bino bakonza mboka bosunga ngai vraimen nazonga na mwana na kine
nasengi badepute bato ya ONG nasengi basango bapaster ya mawa bato nyonso ya mitema malamu oyo ya mawa bakonzi botikanga te bosalisanga nazonga na mwana oyo na kine bana boye mpe bazalaka na forme na bango soki namemie na kine azwi forme nga mpe napema asala makambo nyonso na bilamba kosumba bilamba kosuba nga mpe bapekisanga basolo wana mpo naza diabétique mais shwa eza te naza na moto akosunga ngai te awa naa na famille te esika mpe tovandi atofutelaka nde awa lokola mpe bamonanga nakóma na pasi place ya kokende eza te nde bapesinga mwa geto tovandaka na mwana oyo nazosufrir nasengi na bino mpe ya bato ya mawa mitema malamu bakonzi boyokanga mawa bosunganga nzambe mpe akopambola bino tosengaka lisungi mpona mama oyo na mwana oyo tala position bavandeli wana namoni image ozwi mpe mwana yango akoka koloba te babandaki kovanda awa deya balongwa mais batuka ya lupango ya mawa bapesi bango esika mama Denise place ozali mawa yokela bango mawa papa Félix tosengi lisungi na yo mpona mwana oyo botika ete bakonzi bata ONG papa Félix bosunga mama oyo mama Denise botika mama oyo te mama Olive azonyokwama makasi bosunga ye papa Jekoko bosunga ye basala nzambe bapaster botika ete badepute bosunga ye bapapa baministre nyonso tu bosunga ye tokosenga kaka na baye batonda mitema mawa baye mama mami atangi kombo to pe oyo baye atangi kombo te bozala na motema malamu po elanga ya kolona yango oyo biblia to pe courant elobi yeba kosunga moto na tango ya pasi pe nzambe akopesa yo akofuta yo mingi ya koleka tala mama mami yeyo aleli na bato ya mitema mawa bosunga ye botika ye te pamba te soki botiki ye ezali pasi pe mawa mingi tosunga mama mia po totiki ye souci bolanda rubrique na bino mpona nini boye avec Alain Luzaï de Mumba actualité mpona nini boye soki te voté bapoliticien bakenda na bango libela mpona nini boye d'autre part tokondane bango te eza conjoncture ya mboka nde bakuta d'autre part ba haut niveau na bango oyo bango bakuta kuna bango to baba mauvais so nalobi boye mpona nini mutu mo auti nanu place mona mpe nanu rekile auti na famille mo apasi ebo pesi poste mo boye olie bino bosola na epo na kotonga mboka bobandi ko diaboliser akoma neti bino bato to sepela na bango te mpona nini boye eza ripiki na nilandaka mingi mpona nini soki tovote bapoliticien soki bazwi bakendaka na bango libela bon bayaka na pasi quand tovote azwi na ye asepeli amoni biso bato pamba anéglige ake na ye bo tolanda ye po tosala nini ya kolobeza esu te mpona nini boye mokili koma ya bango ngai Alain Luzaï dio magazine ya bino mbonda ekolo na rubrique na bino mpona nini boye soki tovote bapoliticien bakendaka libela merci c'est bien moi Narcisse Bivois là en tout cas mpona nini boye ezaka pasi bapoliticien mboka na biso nayebi te eza pena pasi ebele dete na bumbwa baya tovota bango mais jusqu'à présent bazongaka te donc bilaka balaka biso pasi donc mpona nini boye ezaka pasi mpona nini boye soki bapoliticien bavote bango bakendaka bango libela est ce que bino omona bango bon question wana kutu oyo mpona nini biso kutu nde faya nde topose bino mpona nini toalaka soki tovote bango bakendaka libela tokomprana pe te mpona nini bayaka nanu soki tovote bango te balukaka biso mpona nini mpe biso tobimaka important mpa bango soki nanu bazwi te alors mpona nini boye mpona nini mpe soki bazwi baala lisu na posa na biso te kakatir ya lelo koko tiri Jeji Jemba abeteli biso lisolo ya bapolisier oyo bazokanga bato on dirait état de droit na mboka eza te bolanda reportage oyo toyebi ke infraction ezalaka ata soki moto ayibi abundi mais il faut koyeba modele nini ya kokangaka mutu mais oyo tozomona mikolo epa lekoso ya policier tokoma kokamwa même ye moko tulevie nduka ata bakangaki ye ezalaka boye te mais asali nini abomi nani venduka po bakumba ye na modele ya boye pas normal ça yango babundaki te sirima kaka makambo ya politiki po ve alobaka tro bakote wana mwangonga moke boye venduka zoya batiki ye affaire ya grave te kaka contre temps ya kofuta nyongo ya sœur moko bon c'est tout hein kaka pona nyongo
kokumba moto na modèle ya boye tosengi na bandoko na biso ya bapolisier mwa botosi mpe ezalaka likambo ya baarrestation awa na kati ya ville ya Kinshasa epa bandeko na biso bapolisier tokoma kokamwa tokoma kobituna yango état de droit ezalaka to ezalaka te na kati ya Kinshasa to na kati ya République démocratique du Congo ya boye tokosenga kaka na bakozi ya mboka boye bakotina bapolisier na biso na baformation mpo bayeba fasoni ya kokangaka bato kokumbaka mutu beleso azali parent azali koko aza na bana esalaka soni mingi ya boye tobeti kaka mbunda nayebi ke bozalaki ebele na baposte ya téléviseur na bino mpona kolanda magazine na bino Mbonda Ekolo bosabone massivement na Mbonda Ekolo officiel ekosala biso kitoko makasi botika na pesa bambote na ngai na Gédéon Kabundi mwana ya kwangu ya tongo balobi président ya makasi bana kwangu basepelaka na ye makasi tokutani mbala nsima soki nzambe akoza te